Nimi na rapide, oui, Nimi nanga. Mais amène-moi ta mère. Tu m'appelleras papa. Ma parole est... Ouais, monsieur Alexis. Nimi na rapide, oui, Nimi nanga. Mais amène-moi ta mère. Tu m'appelleras papa. Ouais, monsieur Alexis. Nimi na rapide, oui, Nimi nanga. Mais amène-moi ta mère. Tu m'appelleras papa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Et les amis, na joué un message par rapport à bon, comme d'habitude, bah émission dans ça la réaction à la négative tout comme positive. B1 et Komelingai. Je sais pas si c'est Dauphin ou encore une autre personne, mais quand il y a B1 et TikTok, pour me dire que et n'a pas courage à ça la live, n'a le belassir, bah jeune ou Dauphin abimisa. Donc bah toi zaina anonymat bah ebanité Dauphin abimisi bango. Dauphin sungi bato belé, hein? OK. Lokola Dauphin asungi bato belé. Nde epesiye avant na koma wana. Ndeko moko akomeli ngai na commentaire, je crois sur aucune vidéo na sali ya Dauphin. Na poster nos témoignages na kombo continuer les fazo les fazo prod de certaines maisons de production bakati prod les fazo prod à lobby vous allez toujours manger na bakombo ya batu maman coco que vous êtes oza maelete pourquoi salir en fait c'est important hein maman nazotanga a pour bino poser la boîte ko répondre à batu non il y a des choses que je vais expliquer il y a il faut attendre un commentaire pour na batu ya ba mbangu oko tripler oko doubler vitesse na C na droite na yo et dans la place au final et doubler vitesse pour vidéo que ne mbangu to peut tripler en OK parce que il y a des gens bazo silica ozolo ba malembe et nazo pesa bango kanda ba msuba na pesa bango kanda je suis comme ça je peux pas changer na ko changer te nazala raboye na meka na ko karolo ba mbangu te faut pour pesa message bien pour moi mon nasal à l'aise mais on nazolo ba ko comprendre il faut na lo ba boye désolé alors bi maman coco que tu es aux amayelete pourquoi salir le nom d'un jeune qui donne ses énergies pour la jeunesse congolaise. C'est une légende, surtout on lui doit du respect. Beaucoup de vos stars aujourd'hui, leur point de départ c'est Dauphin. Et aujourd'hui, vous voulez salir la même personne qui vous a fait sortir des stars dans plusieurs domaines vraiment. Zala na sonia au sala, genre il y a ba vidéo ya boy pour salir l'image des autres. Et na linko finga yote posa aussi au fingi bien moi faut bolo la bambo mata bo mela diamba yo aussi au fingi après on lo bagno linko finga ngate aussi au fingi et les propos que tu tiens au plat que le karma existe karma ou pas combien à combien Dauphin à vie grand esprit faucon mufuli et mutazo pesa bino passi parce que azo éveillé ba jeune conscient et azo pesa en fait comme Dauphin azo sunga batu bazina anonymat babi mabaye bana et pesi droit ya robebisa ba via batu parce que la plupart batu Dauphin bimisa neti message on a eu à B1 batangelinga ba gaz mawete batente bambinjo et autres sur 100% il y a batu Dauphin bimisa
99,9 bango nyonso baba deux fois deux wana lisungi toko baby sa vie à moto et tant que bagenga na zo salir image do fait encore na salir do fait parce que do fois ça deux fois deux et bani mokili mobimba ngaso na yeko sala ba vidéo na yeko sala vidéo eza par premièrement pour nako conscientiser bato baza ba inconscient et puis pour nako kebisa bato ta mususu ba éviter hein voilà famille oyo baza desi to pe baza na passe ya mwana na bango ya mineur s'il vous plaît o do fa ko lala na sima ba publier to pe ba pesi li solo na réseaux sociaux ba pesi yango na tina parce que et ça li bango passi eza mambo malamu te eza mambo esengo te eza mambo bien te et to vanda to kanga monoko parce que do fa zo sunga bato bande bobele bakomelinga eza conditionné bato abimisaka wana il faut le katatami ndeko moko komenga bino master na ya sopa yemba sopa salaka nini akina omona dauphin ya bisi ya avant aleka na émission ne fallait na masoko bande boboli misanga metolo ba mamundenge ezali siko wana eza ko sunga ba vie ya bato wana eza ko sunga ba vie ya bato pour vous nazoka moite parce que mokili yango etambolaka bongo au fait bana ya satana ba existaka ok et yesu ayebisi ba pharisiens votre père ou encore vous avez pour père les diables neti ndeko okomelinga message oyo ce n'est que normal oza mwana ya satana de c'est tout à fait normal de défendre biloko boy je te comprends non tenir regarder ce qu'on a nazo bebela pona bana nzambe je parle pour ceux de la lumière pona bino bozo sont normal parce qu'il y a pas que lui ba réaction ya boyé belé na ba commentaire pona bino eza normal ce que Dauphin est en train de faire eza choix na bino le boko ba bo continuer na ba pratique na bino ya bondoki ah bozela beaucoup fa bokende lifelo mais ba tunyon sauter ba bengami ba ke lifelo to ba na personne ke lifelo donc moi personnellement je suis là pour préserver ba âme hein ba bebate bino bo sepeli bo beba na bino eta bino bolanda Dauphin ndeko moko ya mwasi a komelinga ya lobi boy mama garde mon identité donc Dauphin est un grand destructeur des enfants et un sorcier. Il recrute les mineurs pour les amener à la prostitution. On était amis na bombi esika ba yebanela ba salela connaissance. Quand j'ai remarqué même ces publications sur les recrutements des mineurs dans le réseau, puis Facebook, machin, j'ai essayé de le conseiller comme star de notre pays. Il m'a menacé de mort. Et surtout quand j'ai publié ma révolte contre lui en publiant en dénonçant ce qu'il faisait, j'ai eu peur. Donc, au fait, ils ont passé. Bande rebelle dans les commentaires sur Bokei Balobi, mais bino bozo kamwa lelo, dofa bandi kopo okala. Bamsou Balobi avant même Biwan. De moi, moi j'ai connu Dauphin dans ses vingtaines d'âge. Il était déjà dans ses histoires. Moussa le en 2003. 2003, ils allaient à combien d'années passées? 23 ans passés. Imaginez. Imaginez. Aujourd'hui, Dauphin a plus de 50 ans. Bon, mon est bon côté. Et là, voici que ça a été. Hein? Bande Moussa Balobi apparemment à Simara Yango. Asi Asima, on peut déjà une émission mon songolo. Suko en quoi on a ko ternir image naï. Ceux qui yomoko il reconnaît que Aza yango et puis alobara yango. En quoi on a ko ternir image naï. On a eka na kebi sabato peut-être ba éviter. Hein? Voilà, babo tebele na bandaku a éviter Aza na banana zobokola. Baro baby c'est le moi na lobby. Et du coup tant oyoka message oyo a ofanta moi na soli naï. Abatela moi naï lobby eza nzambe. De lorsqu'on vous moussou soit comme linga lobby Dauphin à vie pour n'avoir $100 soit pas payer ça $100 soit pas payer ça $100 donc pour $100 mon doit dimi va ça l'échange à destinée vie bébé banamo pour $100 et à mawa et à passer que Dieu nous aide et nzamba sunga biso nzamba batela biso Nzambe akangola biso. Nzamba fongola bino miso.
Vous comprendre. Naoki ma naoki passi. Je commence à la vidéo mais sous sima. Dans sa vidéo sous sima. Na moni batangi ba combo ya ba influenceur rebelle. Bazala kata ba pratico. Et na moni batangi c'est la magie, batangi ba to misusu. Na yebisa bino awa une fois. Au moins ils aident. So bimisi fruit. Tant ils ala mbesu bat bakipa mote. So ko motela, miso mutunya so ko me imanga wana. Tant étoile banda ko pela na vie ya mutu. Et comment quoi mettre ba signo. Et mingi ezaka bato molili bato bamona bato liboso. Nde ba monaka étoile yesu zongala. Depuis Orient ba mange ba mona ba tambola makolo pendant des années. Kaka po ba atteindre étoile wana. Satan est capable, peut prêt à tout pour nous détruire via moto. Alors là qui sont capables de se faire non si toi que tu na bobola, a peso bon, a peso nyonso mais azo elo kwana. Bon te bande au barolingo certainement vous allez travailler moi je vais bien par la grâce de Dieu la mifa botin de la dans nos vidéos dans nos salé. Depuis quelques jours na santaki tope matai ngana sa vidéo juste moi conseil à mokeda nono ndeko na ngai. Premièrement bat balana ba ebi na linga o mingi na soutena o makasi combat na yo ozali rescapé et ba guerre est donc wa témoignage ya monene témoignage na elisa batu elisa nga na lobela mo awa et wana lutte morozo mené pour na mboka Congo na comprendre yo effectivement mambo Congo sala mutu pasi so za mutu mutama monene te au finga mais conseil na ngai pa na yo so lingi okende musika pe olonga na lutte na yo doser ma finga. Pourquoi? Parce que le créole va très serrer problème. Net actuellement, vous voyez bien que tension est mal à monter. Nangambo na yo, ata na miso bateau là qui s'en monte mais sur moi vendre quelque part. Aux autres, à la moi un peu dérangé dans certain parce quoi monte. Actuellement, bah live est ça les combat d'anono. Dans l'année live mon lobby et depuis quelques jours ou quelques semaines, bah live est ça les combat d'anono. Je crois que tout bébé bah mon même na bah continue sous bah polémique bah zotia bah vidéo d'anono. Bah qui sinae bah lobby et zo pour ma bateau. Écoutez mon tout comment. Et bah qui s'neza lokuta les autres créent pas de problème en fait plein d'histoires à se escroquer bah tozoli bah tumbongo non nalanda ki émission ya osala ki pona mama Judith Soumeno permettre ngai mama na ngai moni mutu alingako ya solo eza o aoke biso na mabe muto ko encourager na mabe alinga ko ya solo te parce que likame okomelo lobby. J'étais pas d'accord. Na omela une émission monté na bimaki. Yo linga fachi. Yo soutena fachi. Yo lo ba muto meka na fachi okutana na yo. Mais Judith représente Félix. So au fini Judith incompétente, c'est que Fachi est incompétent. Parce que erreur bossa la ya moi na petit sous erreur to boye baraté. Nan de gonayo edika dima comme les arnanes dinosaures. Comment on va plaisanter. Dinosaure a fini maman Judith.
alobi que somi nous incapable de reformuler phrase en français. Nana nante kutuye a relaxer comment falara loba ninga legen na TV5 bizarrement. A sali émission na lingala et puis lingala mona accent chiluba. Mais somi na sala émission en français. Siko yo falara yo expliquer ninga falara loba au sali te olobité mais au fin mbango. En politesse notoire, bozala nango. Dinosaure national entre parenthèses. Non. Et maman n'a le banayo. Je te parle comme étant une clairvoyante, comme une personne spirituelle. N'a mnawambo kana haba lobara. Nyoso menelo tilidela. Engelo ba mutu o abomba mi alikyo na maele. Na yoka kota molobaka. Na Congo bomo na ngawapi. Ouais, in Congo. Okina Congo de. Détrompe-toi. Mouton n'a pas ça salon ma bé, on a besoin de commenter. On a besoin de commenter. Faut ébarquer. Le physique, ils ont la manifestation quand il y a des spirituels. Il y a un mouton sous au fini. Alors qu'on a bouton. Peut-être aux appels à moi gris na yo, aux à ma cambo na yo. Mais il y a un monde spirituel sur battu balé ba obunda. Muto gagner à kaisa muto a raison. De nulle part comme ça, sur bani ko finga ko attaquer batu et aux avantages na ote. Imaginez batu ba sali marche pour na yo. Et a grave. Et ça grave dans non. Bam et en plus ba maman yo a moi si. Ba marcher contre yo. Soit on a joué en considération et au batelayo et au peso vimulai. Bah monsieur je sale ma contre yo actuellement ma sœur et qu'on nuire yo et qu'on détruire yo parce que peut-être aux en Australie bah client na yo bazana ba Europe na ba Afrique machin de nulle part mutumo ako bima na mboko za porter garant bah tu vas signaler procuration. Et un bon alouati, et un bon mondele. Baron Memo Likolo. Par rapport à l'atrocité au Bika, avocat pour protéger, pour couvrir. Qui est tous un problème à mon moutou, mondela za tolérant. Barozo baro internet, on est batamitou baboto liobana. Et qu'on travaille yo maman. Et qu'on travaille yo parce qu'on m'a boté au kokamote. Maman. Bongisa. Luka Kimia. Bato bazo harceler yo. So les a sur les ana bat ba benga yo ba réclamer ba mbongo na bango par rapport. So là na bango bien. Bongisa loko ana. Et quand ta combat na yo maman, moi ba limite s'il te plaît. Ba débordement ba ma finga na comprendre ko personnellement. Mais ça l'effort, moi maîtriser quota. Sinon, tu dis mais la maille, oh ça va progresser au que musikate. Et les analyses c'est moi le bara. Moi non mikolo ba chami sa pesuka amabe. Kolingete za kana yo. Tant que ba doit na rolela na kombo na yo. Et ça compliqué. Dis mais la maille. Parce que depuis plus ou moins 2 semaines, on a une émission de Barossa dans Combo Nayo. Ma bé. Dans la émission hier, ma bé ma casse. Et quelques jours passés, à marcher qui pour Nayo, contre yo. De mon fina qui m'a mangé dit. J'ai dit à mon colo, pendant 42 ans, sur au bout avant qu'au bout. Faut qu'on maintienne un niveau en terme. Nayo kayo le bio fina bien incompétent. Non. Voici aux plus compétentes que Soumina. Joker. Dans la ligne roaming. Et. Pardon, il y a dosé. Et là, le conseil, parce que la ligne ko. So na no ki parote, so na no lingote na la ki pété. Na na tiko bongo. Mais so considérer aux yeux à Kerma, bon ebisio et au sungayo. Et au batelo. Mais si on boit qui si on continue à aller aux autres, on a un dimé la maille.
des ans ebele lisolo ntango mosusu ebetama so te. À suivre. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekulusu konanga, okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto po yo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lisekwa na yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo,
se métamorphosé. Osimi mosambwe maladie na biso. Olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso de l'air ngulu te o milimo mobe kota na ngulu mais so bino bo l'air ngulu te ko milimo mobe kota na ngulu bo mela mai te ko milimo mobe kota na mai yango to kumbisa Nzambe ko akufa asekwa avani na lobota on a connu c'est le bon amant de Jésus de Nazareth. Amen.